Papa faci béton. Tozo le la yo papa boy on la biso terrasse awa biso moyen zalité tozo kufa seko kufa bana na choléra awa moyen zalité salité ya prison ezo kota tina ba chambre tozo la na ba mai mais pona tiko ne eleki ko leka donc tozo koka lisusu te ba mire zo bukana ba mira bandako zo bukana donc nde tozo bo tozo kutna kamoko ya mwana moka bukani na lokolo awa mais bakene na abuka na mule mire ko elaki terrasse oyo terrasse eza de na niveau ya likolo moyen biso tozo koka lisusu te po mai ndenge ezokita ezosala ba retour ezozonga ezokotela biso tina bandaku nde toza boye totika lisu na eloko moko te na makata bandaku biloko nyonso ebebi mai ya salite ya nie ya prison nyonso ezokotela biso na bandaku donc tokoka te tolembi fo basaisila biso tiki kirage na se kuna ya mai ya makelele ki moyen eza te tozo kufa na bandako biloko eza lisusu te tande totikali bilamba nyonso etioli totikali kaka boye bandako nyonso ezindi bato bakimikimi biloko nyonso ebebi neti boye faya kuti nake mosala me nake te mpo biloko nyonso etioli na mai ya baya kosunga biso tala kaka ndenge eza mai ya nye ezoya kokotela biso mai ya nini ya makelele ezoya kokotela biso donc toza na kimia te maladi bangungi donc kimia eza te en tout cas bakonzi batalela biso vraiment problème oyo moye te bamai oyo ya prison wana nyonso oyo ezowuta ya prison ezoyela biso ezokota siko na lupango oyo bamire ebukani jeune garçon moko azalaki kuna na kati alingaki kuta kufa akweli mire donc nde tozali ya moye te na bangungi na bamai ya nie bana bamaladi moye te yango tolingi ozwila biso ema solution vema papa zwila biso pena solution Bonjour, bonsoir, ça dépend Herbe Hotel Abisso partout dans le monde. Mbote na bien sur la FM télévision. Merci na confiance pour Sabisso. Vous aimez ma vidéo, vous partagez, vous commentez. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup na ma caméra. Mbole Betty et Bandek depuis 8h na ville province de Kinshasa. Mbole Betty, je crois 11h, 12h ndemule okata. Alors, bandeko ba bengi biso na commune ya Selembao. Par exemple, tokutana bandeko, to soana bango, eloko nini ezoleka awa na kati ya commune ya Selembao. Maintenant, si nous bomoni Simalanga, donc avenue eza inondé na mai ya osakanate. Alors te feza radio te to so habitant ya quartier oyo ya avenue oyo to meka koyoka eloko nini eza ko se passer na commune na bango soit na quartier na bango pour finir au kata te na si nous bozomona donc toza awa na toujours papa ya le pour ça na kuna donc bien mon besoin mon balandi FM télévision donc TV radio t donc Mboule Betty moyen bonjour papa. Bonjour papa. Papa boni. Biso awa tozala problème sérieux. Kombo nani? Ngai kombo na ngai papa Matoko. Papa Matoko. Tozali na problème sérieux to bengi bino po botal la biso likam tozala ngo awa. Tozana Selembao na commune na Selembao na quartier Mwana Tunu. Na quartier Mwana Tunu avenue Kinsangi. Nzela oyo mai ozo mono eza mai eutaka na prison salité anie ba prisonnier ezo ya boye awa lokola terrasse ebeba terrasse eza lisuté terrasse kokani ndenge mona na bato pangu mai wana ezo luka nzela okende ezo kota na ndaku na ba parcelle nyonso ezo buka na ba mire nde toza boye awa déjà bato babuka awa bato bakende awa bato pe bazali lisuté awa susu bato bazali lisuté donc awa na mai bato pango nyonso tina se kuna mai na mai tozo kokate yango tozo senga papa gouverneur papa faci béton tozo lela yo papa boya osala biso terrasse awa biso moyen zalité tozo kufa seko kufa bana na choléra awa moyen zalité salité ya prison ezokota tina ba chambre tozo la na ba mai wana depuis bandaka sali combien de temps est-ce que bandika mikolo be bandaka déjà so Mboule Betty koto ezalaka nango mais siko nde eleki
ezaka nango calme makasi te mais mpona sikoyo nde eleki koleka donc tozokoka lisusu te bamire ezobukana bamire bandako ezobukana donc nde toza boye toza kutu na ka moko ya mwana moko abukani na lokolo awa mais bakende na abukani na mbule mire koyelaki ye bon papa toza boye aza na hôpital bakonzi bazolanda yo gouverneur azotala yo yebisa biso nono problème oyo ezokoze mpo bino aveni mai tonda boye kotaka na bandako eza problème nini problème ezali terrasse oyo ya mai ya nie oyo eutaka na prison terrasse ese ebebi ekufi eza lisusu te mai ezopanzana partout ndenge ezokita po ekita na makelele ezopanzana ti ezokoma kuna na makelele te ezokotela biso kaka ezokota kaka na kati ya baparcelle na biso terrasse oyo basala caniveau basala wana eza mpona canalisation ya basalite oyo eutaka na prison ya mai ya prison donc terrasse wana batimolaki yango kaka kotimola batongaki yango te ndenge ye wana esuki oyo batongaki suka na likolo wana epa boye batonga te donc zelo ekota na terrasse na bamilangi nyonso tu moye ezali su te moye maye ekitelesa su te mpo ekoma na makelele yango ozomona mpasi biso toza nango awa bon gouverneur azolanda yo un mot pesa message moko pa ya gouverneur azotala yo pesa message pa ya major Michel ye moto aza nani chef ya assainissement ya ville de Kinshasa papa gouverneur papa na biso pardon tozali awa tozoya kokufa terrasse oyo eza nango 2 km te eza nango peut-être 1 km et demi otinda bato basalela biso yango papa major Michel yo moto ozali responsable ya assainissement awa na ville ya Kinshasa papa tala biso bana na yo nde toza boye toza na difficulté makasi bamosusu badéserte nde mosusu bakoyeba tension nde toza boye mpasi elekili biso makasi salisa biso eza nango 1 km et demi eza nango ba 2 km te terrasse kaka so basali biso terrasse modèle oyo basala na révolution tokozala bien. Ok, merci papa. Maman, bonjour. Bonjour papa. Maman, comment on a? Comment on a maman Gisèle? Maman Gisèle. Maman Gisèle, comment on a boy nini tondi n'habité problème ils ont causé pour bino botonda. Problème ils ont causé biso pour mai et comme la biso boye. Terrasse oyo terrasse za de na niveau ya likolo. Moye biso tozo koka lisusu te po mai ndenge ezokita ezosala ba retour ezozonga ezokotela biso tina bandaku nde toza boye totika lisu na eloko moko te na bakata bandaku biloko nyonso ebebi mai ya salite ya nie ya prison nyonso ezokotela biso na bandaku donc tokoka te tolembi fo basalisa biso tiki kirage na se kuna ya mai ya makelele fo batinda batracteur esala musala wana po baveni na biso na mai ya makelele eza niveau moko moyen siko biso batu to register peut-être vendre la bandaku ezate mai makele na veni dans un niveau moko kirango papa ba uta ko sala me basali mabe makasi okotala kuna na se donc moyen ezate tozo kufa na bandaku biloko eza lisusu te tande totikali bilamba nyonso echoli totikali ka boye bakonzi bazolanda eloni yo osenga bakonzi bakasela tosengi na bakonzi basalela biso likambo batalela biso likambo oyo toza nango koto oyo na kota Kinshasa donc aveni oyo nyonso Kinsangi Kimpidi Matondo Nosa Lukengu nde toza boye donc moyen ezate voilà quartier ni quartier mwana ntumu tona quartier mwana ntumu donc tokoka lisusu teleki bandaku nyonso zindi batu bakimi biloko nyonso ebebi neti boye faya kuti nake musala mena kete po biloko nyonso echoli na mai nazange lamba kolata na nzoto okay. Merci maman en tout cas balandia FM télévision naza sir binomo bozomona tozo continuer kaka kozwa batu donc malembi kutu ngai na lati buti donc moyen ya traverser tati na sekunda kutu ezate alors tozwa batu moko toluka toyeba en tout cas bandeko tozo continuer kaka na sir binomo bozomona donc moyen kutu ya traverser ezate en tout cas bakonzi Kinshasa ezaka na ba ville te na ba gombe te na ba commune musute ah pe bana cinéma maman bonjour papa nangai maman na moni otemi na porte ku domo ata obimeza te promenine eh papa toza na pasi awa toza na pasi vraiment ndengo zo mona biso boye mai esilaka te toke pa bourgmestre résultat ezate tozu bambongo topesi kuna na ba tracteur kuna papa bale biso mbongo
basali eloko te. Bino moko bosangisi mbongo na bino pota. Oui, to mbongo na biso moko na veni to pesi basali eloko te. Papa nanga tala ka ndenge tozali pasi na pasi. Pasi na pasi vraiment ndenge zaboye en tout cas batalela biso penza likambo vraiment. Bakonzi bazolanda yo osenga nini pa bakonzi basala bino. Bakonzi baya kosunga biso. Baya kosunga biso tala kaka ndenge za. Mai ya nyezo ya kokotela biso, mai ya nini ya makelelezo ya kokotela biso, donc toza na kimia te. Maladi, bangungi, donc kimia ezate. En tout cas bakonzi batalela biso vraiment problème oyo. Tokende wapi malaria, typhoïde tala kaka yo moko. Merci maman. Lelo penza ba mir nyonso ebukani o nyonso ozomona oyo. Ba mir ebukani kaka lelo oyo. Mir ebukani kuna nyonso ba mir ezobukani. Sisu awa sikoyo ndenge moko. Donc toza na passe vraiment batalela biso vraiment problème oyo vraiment. Biso moko to sangisa ba mbongo a tracteur penza ale mbongo. OK, merci beaucoup bakonzi nasi bozolanda biso. Alingaka kufa jeune garçon. Comment on est grâce à c'était on y terrasse en wane ekundani ezo mona na wana milango na terrasse ma ya ni à prison terrasse ma ya ni à prison jeune garçon azala kana biso kaka lelo batu bakimi akoki mama olingi obakiselo moko olobi nini nangi olobi ke soki epa na bino bokima botika lupango tokima ko pa na biso tokima yango kaka na veni kinsangi yango oyo yango wana lupango yango soki place basie basaki wana ya bazelo wana epa na biso soko fongoli kuna ndaku kitoko munene bien caro mais moi to vanda ezate po mai na mai to tiola kuna nga moko mai awa na kingo na kokate to bimisa na bana ya babebe na bakati ya bakantine ozomona donc moyen ezate passe. Merci à tout cas bakonzi penza bo sala na lombango bo kipena bato ya koto po awa na selemba au moyen ezate donc bandeko bazo souffrir na sibino bozomona tozo tambola donc tozaka na kati ya mai. Maman bonjour. Bonjour papa. Kombo nani? Kombo na ngama Colette. Colette. Maman po mini beaucoup tena otomoni bino abozo pepa ba mai to ebite nini? Problème to kutena na oyo mbula oyo ebetaka mais oyo lelo pena donc ebeti eleki penza. Donc tozalaki ya lupango mubimba awa ekoti mai ti kuna pembe na ndako. Donc moyen te ba mai oyo ya prison ana nyonso ezo uta la prison ezo yela biso ezo kota siko na lupango oyo ba mir ebukani jeune garçon moko azalaki kuna na kati alingai kuta kufa akweli mir. Donc nde tozali ya moyen te na bangungi na ba mai ya nieba na ba maladi moyen te yango tolingi ozwila biso ema solution vema papa zwila biso pena solution pour boye pende za malamu te soki eza courant ezalia wana tokokangama biso nyonso. Mama so posa bino eza basala bino ndeti nini? Imekana ko yede bino pona basala biso terrasse o ya mai ya prison ana nie wana eza likolo fale bakira ngo ekita pena na se na mai o ya kalamu oyo ezwi mai o makelele wana ezwi niveau moko na babalabala. Donc moi était vraiment so bosali nokite awa boya kolokota ba bemba. Merci. Una 1 m. 1.
Allô, 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 son. Allô, son. Allô, son. Ok, merci beaucoup Bandego FM Télévision quand on a une émission FM sur terrain donc qui sera partout dans la ville de Kinshasa.